après conseil avant conseil en 2016 car au somba qu'on entend après conseil en 2016 oyebi car ni change qui nous avons un bien matériel de acheter payer ton argent mais au moins là on pose la reconnaissance quand même comment ils ont boosté Vinayo après le lot dans la boucle émissaire il y a échec nayo et bien échec à bateau ça va être compétent. Mais bien ici to beti premier concert na biso ya palanka plein à craquer podium de bazinda na kati bako ya mbula mtikataka concert wana azui da caché na ye na futi déjà azosala musala tosili wana toke mabord kuna balandaki pe mbongo na bayankiti bayanki pe na mabord bazalaki ya danse mabe me mbilo nga na tsaka wana baconseil na nga tuye baconseil moko baconseil ya bapression mais tellement que les professionnels nayebe ndeni na kopréparer yango nayebe ndeni na kopréparer sécurité na ngai mabord ekenda kuna akima kutu mbangu balanda ye mbangu na bikalme tobeta conseil loko ya te bayanke bopusana to ya tomata ba beta papa conseil betami to sisi mama conseil wana akamati biso wana to siminzela to kinzela to kinzela to keilunda lunda wana tomata avion na loi avion mobimba tozaka nga na okrese na ye ba image za na bozonga na Facebook na ngai botala ba image na ngai ya 2016 bokomona ngai na kati ya avion mobimba ona luaki kaka ngai na fere na okrese na ye tokei wana afandisi na hôtel Diamante non, tel diamante. Il était accompagné avec son ami Daddy Panzu. Il est témoin, il est vivant. Azawana. Mais il y a un peu de triqué biso. Mais il y a mais tendance kaka boye péjoratif que dans ça la kaka. Donc moi choisi ben na ça la kaka parce que azobe tsangai ane muta fali pupa. Ouazali Wario mais elle peut concerner yo. Quand tu vas tirer ba golo ba ko taka na concert na bino na ba ko ni sa bilo wana non. Voir que c'est taper comment dirais-je adversité. Voir que c'est taper un mot différence. Et moi je l'accepte. Moi je n'ai pas un problème, je ne suis pas le seul producteur en Angola. Nous sommes plusieurs. Et là, on va petit producteur au Ghana Puyarame. Et vous le savez, en Angola, ils très bien. Les producteurs, mais qui ont pas d'Angola, et des bisous, n'importe rapport, on a un conseil, tout la pesaka. Oh, bazo, le kaba bundana, les dakabango. Même le conseil, même eux, ils ont besoin de conseil. Ce bail, il y a un conseil. Je ne suis pas égoïste, on a besoin de monter. Donc, on a besoin de monter. Donc, il y a un monde qui a été pour revoir. Batunabino, tu as un temps en athée. Il y a un luka, oh, koluka mutumo, bwe kende sala, bwe zonse, bwe zelo kwa mukolomo, kwe le kanango. Et ya peuple nangaye sepe la, peuple angolais sepe la, peuple angolais bazana esengo. Peuple angolais bazana esengo, ba embe artiste moko bwe libanda, aya ko beta. Wone pona
Oh, et salamana noté. Ton salam. Il y a solo pena. Nasi boyebi loboko ya producteur na bino. Alors bato balingi. Bosala musala. Boko te so ba problème ba conflit te biso ba tout ça. Gabi, il y a quelque chose à voir entre toi et le gouverneur. Est-ce que bah ebiso le gouverneur wana ote ngana ki ote mama gouverneur ba ba conseil na ngai ngana kana bete conseil na ngai nde bongo na kende oh te ba ebiso ngake yo ba pesi là oh mais mon cher Ferregola nga to ça na contrat non na pesi mbongo na pesi mbongo te na pesi mbongo ba to ngana ko éviter na conseil na ngai au moins c'est pour courtois il y a ouais que non gouverneur Goya tout comme je pouvais pas aussi le faire. Ils avaient qu'à regarder la police, on me dit mon gouverneur à côté. Donc, il y a un problème avec notre gouverneur ici. Nathalie Kabi, mon tour est là, mingi. Ah, là, j'ai moi tendance, moi, boye, Robin de la Blue, on a ça là, Luanda. Na zongi, na kenda koluka gouverneur, na bina gouverneur. Gouverneur. Quoi, na ote, artiste, albi, soye kuna obetate. Na dit gouverneur vérité. Si le gouverneur wana lunda wana oyo boyo kende concert na wana olbene keno oko so ye concert na ngai ngana obetati e kasi mutu wana ti lola sepela la yo po après yo wera kende kobeta kuna kenda vanda a sepela basala fête na wera a pakola même wera sanga na yeba bon wana mamuna bango bonjour idée siko big gouverneur ayate bengana ko bisa gouverneur bamuna babea na bebe yanga na 8h to kangi mise na awa na saorimu oh bukai mise na ndeni bokanga mise na ngai ndenge nini bakangi ndenge nini nzoka fere na tongo wana deja akima na yenga deja fere ma moyo salanga yo ah gaye na bengi sa mise na bengi sa musicien fere akima na tongo baye sanga kuna na saurimu tokangi musicien awa. Comment se fait-il que musicien Otebe Kayaki na producteur moko boya biso angolais awa maye moko kende wapi babengang boyo pasaka téléphone faire oza o saurimu mais yo to keno na avion na ngana luaki wana ezana zela biso yo so komi kuna nde ote omunika ka ngafuna kende bakabenga ba diamant moko boya awa ba bloko moko awa ifena na kima ba musicien oh papa pour moi que répondre des mots qui marquent ba mettre ba zéro c'est la ngawana il fait na libérer le bébé mbongo mais fait na bimaka boye yo ebikaka akima na bisi ba bengi ba tona bon libérer akende comment to ba conseil peut si na on peut déjà akenaye bon libérer ba libérer akeya komi na Luanda na koma na Luanda wana à l'époque communicateur nanga c'était Migenyema faire abeta Migenyema parce que Migenyema
On est quoi, Fali Poupa. A komi kuna mige kaka yeka no tiende zala ke no. Mige temo lo belaka Fali Poupa la mige ke no mige qu'est-ce ça s'appelle mission d'affaires. Mige comment no tel boye faire un bêta mige. Parce que quand lo belaka Fali. Est-ce que mélange voilà pourquoi? Est-ce que nga que le producteur na mataka on likolo yo maison production bengisio et tini journaliste la moi qui ne ko interviewer yo parce que journaliste wana azalaka côté moko boye oye alandaka na hotel ba futu ba porter oyo bengisio o beti travailler na yekuna bota ba beni oyo faire sala ngai Mike Niema même à combien niveau tia quand ils affaires à porter plainte. Et ça ngam na stoppa na bi mige. Au moins de ça boya. Tellement d'autres dans la lune des aboyés boy na fait. Et au talaga net OK na makambo. Ce que lobi au porter plainte nga agressé au boyo quand il s'est awa. Et comme que non na ngai na yo Fali habito Iketo kangse awa tika ya kendi malembe ngam na boma moto ngam na boma moto wana quand d'habitude d'ailleurs il faut producteur ou joyeux la voiture joyeux qui tire l'aéroport Akima Susu l'aéroport joyeux loin dans la côte de février bakangi parce qu'en ce moment TV ah babenga Susu nous rechangeons parce que artiste est mort boye akoya artiste na biso ya mboka na ngai esika bokangami kaka yango wana ki na trika ye ke ngai ya robeta na kamati na tie concert na meti masanga na sali boye mais angolais za mboka munene Luanda toza na plus de 5 millions d'habitants yozo beta na Kasenda kuna na aéroport na terrain aza na zo beta na Palanka terrain no beta wana ekota kaka 4 si je me trompe pas 5000 personnes terrain zo beta na 2019 ozo kanga wana bobike no atikaye bana 2019 ekota kaka 5000 personnes mais na Luanda on a plus de 5 millions d'habitants. Est-ce que tu dis le conseil na beta kene kanga ba tunyo Angola pour ba conseil na yote ou soit des organisation ma bé oyo bosalaki c'était clair publicité zalaki té sécurité zalaki té organisation ma bé estima ya ma bé et activation ya ma bé moto nga okende sika au désordre ezali nga ba conseil sur la beta ki on a kati Angola. Est-ce que concert nini oyo ba menasaki yo o mobulu salamaki o bakanga ba mission na nini oyo o basalaki boye etikala jamais ko salama mais na kati ba concert na ngama na pe ba mobulu ba neko bima ba yaki ba neko ya yimu balanda mambangu na mabor bando mbangu na nini na plein concert bakanga yo. Vous me dites, mais moi aussi, je pouvais avoir des problèmes avec toi, Ferrigola. À cause de tes problèmes, il y a passé. Tu m'as que j'étais intelligent, fort et stratégique. Il y a maintenant toujours des vies en haut. Alors, maintenant, on voit qui on a pris.
Ce qui n'a pas de problème, c'est que belé na bato wana bakoko dévier ba problème wana te. Parce que ngai place wana sali nini. Et si kana sali nini. Na besoin de preuve, ngai ba yanki bazalaka. Ba bundaka, milange bimaka. Mais na conseil na ngape, ba yanki bakangi yo bakena yo na bimisi yo. Obaye gouverneur na fête na yo, okanisi gouverneur wana za soba. Ba bete li sona yo te. Il faut quand même toyer bakani dozo sala.